001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Congo, Randé le Bel Ouata. Mais pour notre people, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindu. Qui tape. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Monsieur Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous années na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 www.congopromotv5.com. Je mon boss Raph Ngindu. Un grand merci à tout le monde qui m'aime bien. Donc baton Balingaranga, encourage à Kangai. Donc je vous aime bien. Merci beaucoup à mon boss et surtout à mon boss Raph Ngindu depuis Boston. Un grand merci à Blanche Kimbembo. Un grand merci à Whitline Sona depuis Londres. Un bababi bateau ba soutenir na biche place ma poa Keneli Boson. Merci beaucoup à Nono Munyanga, babi vraiment na à Londres. Philippe Kaleuka, Rabia Wemba, Barbie, Bano Balinga Place, Mazora Lekina Bandak, Nabana Bekron, Nabana Londres, Sepelara, Suzy Uzitama, Babi Ariette, Nsai Tangila, sœur Nangamoro, Sai Tangila, la race à Londres, et Balobi, sœur Nanga sur l'Arabien, et pourquoi pas, Balobi John Smith, mon bal à Sokolara, la Miliki, Babi Mobile, c'est un sachet, John Smith, Nagat à Londres, et pourquoi pas mon vieux Patrick, comme mon bichot, donc en fait, Nagat à Château Rouge, papa, Bamécho, la Patrick, mon bichot vient nanga to salara neto yo kanaki jipe kumaluta na Dallas les grands pétroliers. Merci beaucoup à vous très chers internautes. Merci, comme je vous l'ai dit, vous informer sur mon souci majeur. C'est l'émission Son du Sud, une émission socio-culturelle. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent de près et de loin. Je vous aime beaucoup, sans plus tarder. Aujourd'hui, je vais recevoir une consort, Julia. Julia vraiment évoluera en South Africa. Donc, tu solo, tu panzanteke, babi, tu panzanteke, tu Julia. Si je peux déjà avancer, Julia, babi, Julia. Julia qui ça là, qui casse. Ça, Julia qui casse ça. Donc vraiment on a le loto panza vraiment teke. Donc bonjour. Bonjour. Ok. Mettez-vous. Julia, comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Très bien, ça va bien. Ok, ça va bien par la grâce de Dieu. À ça qu'on sort à ça là vraiment en candidat au solo ba. Julia, mon kilo mo baebio, bato baebio, na bato baebite, na lingi o rappeler biso bato bazo landayo, c'est biso parcours na yo. Julia est journaliste. Abanda wa passe wa na South Africa, abanda na South Africa awa. Julia abanda na Congo, Julia soit formation de parcours na yo en bref. Il y a Julia qui casse de Double Super Size, maman chérie Motopamba, la patrona. Il y a www.congolifiaco.net. Abima na Facebook. Abima na Facebook. Pour bisous sur Facebook, peut me bimisi bisous. Avant peut passer dans les Facebook. Donc Julia qui casse Abima na Facebook. Abima na Facebook à partir de l'Afrique du Sud, à ça la formation na journalisme en Afrique du Sud. Et puis na l'équipe vient na Didier Masuki et na boka si Rodance Menginza Mbasali na ko ça la site na ngamoko www.congolifiaco.net. Voilà. Ok, merci beaucoup à Jafari Nana depuis Brésil. Babibi Sotozara toujours international. Vient dans Jafari Nana, Naratia Sao Paulo, et pourquoi pas Raïsan Sona, Babi Raïsan Sona dans Londres, petit dans le l'arabien. Et Babi Jonas, ma solo et Jonas. Hey, et attends ça rentre de Toyo Kanaki. Julia, on a habité mon kilomètre Bazolanda. Julia, ou ça quelque part, aux arts na vie du public. Pourquoi le moins na vie du public, Julia? Ozolongwa kuna DJ Masuki afutaka bien te olongwa kuna Paul Nguyomoro okoma boss na ndenge na po mingolo banyoso banba ko boss bala patrona. Pourquoi olongwa kuna? Pas comprendre mané na reta
bato bacomprendre na retard yango nde baolinga bakoma baboss na nsima mpo banda comprendre te donc sikoyo moto acomprendre bato mpe bafongoli alobi nanda olekisa temps na ngai ezalaki waste of time omoni yango wana motu nyonso alinga koma boss mai na ndenge afoti eya nalongwa mpenza na ndenge ke viende asololaka kilo mpo na mambalare ocomprendre masuki asololaka kilo asololaka kilo mpo na mambalare eyaki osala ke loko opesangaka 1 minute ya parcours nanga moye nakota mpena na baprofondeur eza te asololaka kilo mpo na makambalare epuis eyaki kosala ke na bokasi ya aérodance mengi l'inforgettable l'inoubliable imbosanable ke nasali site nanga www.congolifiaco.net. Ok, congolifiaco.net, félicitations vraiment. Ah, donc ça, comme la patronne, boss, donc il faut toujours féliciter. Bien féliciter. Voilà, le lot vraiment Julia, Babi Julia, à l'équipe de TV, à Poupoli, Karine Mokondi, au Karine Mokondi, il y a un problème na Karine Mokondi. Aux autres, pour mon qu'il est, au cas pour Babi Keno Karine Mokondi, ayoka na déjà. Mais ce que je le les canaux TV a soit attaqué par Karine Mokonzi. Et ça ni le qui na TV au pour la Karine Mokonzi pour assalionner. Na pupola qui était au lobby ne mabe, na pupola qui était na lobby nanga jusqu'à la vérité. Donc eza trofa lokuta adinda makiango. Tanga dinda miango siko biso tozara awata. Tanga dinda makine pango. Bakoda ata baninga ke omoni ndeza wana no dinda melo boye ngana yebaki ke aziango et puis ton kende Congo no sala ke ebima ke na ziango kuna bino ba baninga nga tozaki na bino kuna na kode bino na ndenge kaka ke boka vanga yezaka nango na ndenge ke boka vanga ta ngana koloba Mouta a démentir en haut, c'est qu'il y a lobby, c'est que tout ça en plus a dénigré les journalistes à Afrique du Sud. C'est là non bête émission li solo ya trophée wana. Li solo wana ezalaki non ndenge nini parce qu'on ngana ça que émission na Karen Mokonzi na Pretoria, a ebisinga mangana mona na trophée ngote, a ebisinga que no ba PC trophée jour et émission à salaki en direct une émission. Otuna yete na PC qui est trophée. En tout cas vraiment combo échappé ngai tanga combo mo mais combo échappé ngai. Babi nga fula so na zimbongo siko lelo lokwa na zina mbongo te na fula sute mutu apesa ke trophée pam smoky liguti mbongo fe na nga ye na lia na nga chaque jour dans la minute so pe dans sola ye wana ma minute na zamoniet ye wana za dans to kutani na coïncidence pam smoky liguti mbongo mokili liguti mani mokili liguti mpia kate na minute yo azapeka awa donc vie na nga wana ne bango mutu bakabela ki yango ngala lingi o éclaircir biso to yeba no bandaki non ndeni bango ba yaki ko parce que ya lobi que non ba yaki en pleine émission ngana saki ni émission na Pretoria era si émission ne a sali en direct na Pretoria ba ye ba PC ba mécène ya Pretoria ba PC trophée o ngana sola kina Karine parce que ngana naître ngana yamba mutu so na mutu nyonso alors que no ba PC trophée juste ko lingo démentir ezaki non ndenge nini parce que jusque là je ne comprends rien. Non, démentir en haut, non, le bandit, et c'est le roi solo, non, constaté. Et puis combien d'appels n'a eu? Combien de bateaux va baigner, on va féliciter pour l'émission, et puis combien de demandes n'a eu? Ok, yo, expliquez-moi ce que non n'est ni ma trophée wana. Les ambatrofans les a qui n'est dans la bande, les ont sous support à zéro. Mutara Rafungi. N'a pas si vient à Rafungi de big act dans musique donc. Ezaki nengeni likamba trophée wana ezaki que il fallait ki tobima ngai Karine na bafia na pam smoky liguti mbongo et maintenant jour on ezaki na busy na ki na ba tournage abengi ngai bisinga Julia eza nengeni ni position na bino ndeza bona busy na ba tournage mais rien n'empêche son numéro Karine benga Karine beaucoup na bobima azu numéro Karine abengi Karine bakutani. Donc non bah qui ozoe pas bando fanda côté ba location na oh et atika no mamour donc ba location ça le rôle ba banlieue na ebité wala oyo lobi expliquer rappeler expliquer na ça ba banlieue ne sika ba benga ba nani ba ba lobi ne sika ba côté moro boye kaka voilà le balango Julia continue vraiment tozo yo ya côté ba banlieue wana pour na ka lobi ga ki na santé na santé na santé amoni
vie na nani lipasa bambongo ayebi kutate longinete so baby c'est teinture ni lipasa bambongo za na ayebi onte asa mula yebi mukusa yebi te e musuba olaxe na photo donc et là on kaka na dénoncaki na fingite na chrétien na dénoncer kaka na lobby na ngaka rende vérité et redonce menga yebi ke na lobby vérité Didier mpia na yebi ke na lobby vérité donc c'est ça donc à côté qui na bureau abengi na téléphone à côté na aye ba PC trop fort on a bureau parce qu'il y a ba qui en pleine émission non au comprendre ya en pleine émission za ki ndengeni en pleine émission za yene ya dinda maki ba pesa en pleine émission donc zaki fallait que nenga ton dans 8 ans te bango bakei ton bakei a commis na office ya ba vie na pam smoki libuti mbongo na balem pupa machine mbongo ba prêtre mboko yo yebi kakati tant a commis kuna nde amoni trophée wana na médaille wana adinda mina ngolo binonde eza boye nazaka na posa bo pesa ngo po esala nga vrai na zonga ki esa nga vrai omoni ba la mo pe ba vie mo ya play omoni ba bi ka azani pe journaliste ya lokwa lobi boye to pesa ene bazwa ki ba pesi sorry ne bazwa ki balati siye yango aisi bon balati ça y donc balati siye yango en plein émission basaki na Pretoria voilà na gare centrale ya Pretoria. Ce qu'on a compris Julia, est-ce que elo esalo ezo salo bongo nini muninga atake no asenga kiango balati siye quand même mokili emoni ce qu'on a compris ça eza mutia mabe ndenge zo salo po ba pesi muninga trophée to eza nini oleki na TV que non on va nous démentir on a mis sur bateau vraiment anti jealous ngana za anti jealous nakola na ndenga bien te nakola na ngana vie ya ki richesse te na sala déjà mission moko na Panza Sangwa Congo na opesa Yannick mbote na vie na ngai edino image donc na Panza Sangwa Congo na anti complexe na lobande nakola po nakola na ofo nakola fo na tangi ba classe a pas cité za kinzamba sunginga ledo donc na zata na bénéfice te on sait les jealous pour na nini wana pour na trophée wana pour trophée on bateka teka ngoti ngana lobi na ngaka rende juste vérité nda naza mati non c'est les jelasté OK uzati non c'est les jelasté Karen Mokonza yaki awa na ngati South Africa albibino ba journaliste ya awa bokome bana misala na ye bobande ko lenga ye bokomi tina niveau ko memelage ba sac na ebité wana ezaki nini complexe to ezaki ka akie bozo ya mamuninga na bino bien to ezaki nini na loba toujours to na ba fontaine basale biso technologie asika to comme na ba smartphone donc eza facilité au monde mutu o azanga phone eza en caméra ya fa eza un peu eza vraiment difficile donc son moni mutu na phone o ezanga caméra c'est que ya phone mo ya business asa da ba business na ye pour charger kitate mais eza facilité au monde na que mutu azana phone mo eza en caméra eza facilité donc ce qui est zala qui ba memela qui ba se fa kanga tamba photo il faut avoir ta caméra filmer ata mwanda munde bato ba memela ke ba sac ou bien atangi pe comme on ya tanga ka lo bas atangi comme on moni intel memela nga sac intel memela sac biso to bana jobourt anti complexe ezala raté complexe complexe nebite so no lo bana na complexe mais que non y pas akine complexité bino ne bato jobourt ande bondo ko banga ka mo coste ma boyo ka na internet bo mona na RDGA biso boko meka complexe bo landa la ni sima to ça l'émission to kanga photo y on a pour ba journaliste en Afrique du Sud avec que nos journalistes zate ponyo so na po bando memele ba sac non bien ko ça na RTG zane kosa na RTG zani RTG na Pretoria zala monde entier batala bon y on a tout na Pretoria zala te na Pretoria zala te ngana fandaka en Afrique du Sud yo po fandaka en Afrique du Sud na congolaise née au Congo grandi au Congo habitant en Afrique du Sud na fanda en Afrique du Sud na zo moi grâce yo ye ba anglais na minute so na zwika phone na ngai na bengi na Congo na Congo na bisi bon kana na poso ko na chaîne boy o eleki kutu na RTG ya mbama boy sanga tinda sivi mbala moko boy sanga zo voliaka bobo elanga te donc non mona na bite so comprendre o komi place na zali donc na posi o moni ngana mboko yo na possibilité ce qu'on a commis ça on a beaucoup commis ça ngama commis ça ne ba téléspectateur ba on ne bazolanda ba wala na nganya so ebo zana comme ça na ese bino bolinganga et rodance meng na ese bino bo sepela na ngai ba tu nyonso ba finga chez la bouche autorisée na ese bino bo sepela na nga nyonso ba finga chez le news de star na ese bino bo sepela na ngai omoni
naseka na momuke mais loba lo e bateza nini eza dis boss na Raf Ngindu tala mambo vraiment au monde na fana na mboko ta né au Congo Jules Kikasa né au Congo grandi au Congo habitant en Afrique du Sud na Zongeli né au Congo grandi au Congo habitant en Afrique du Sud na moi grâce yo tanga na mboko pe osa ki journalisme na mboko yo donc na sali ki journalisme na mboko yo ebisanga so na tindi civi na Congo na boya nana oboya na chaîne na so na tindi civi na mais oza na gaz te Karine Mokonza lekio na gaz ya sala na journalisme te mais la minute oza na gaz azo cartonner on ba no memele ba sac comment wanga na sou Julia te nango ke loba na memela ke sac allo ba remte memela journaliste ya Afrique d'ici surtout bino basi boza kana sima Karine Mokonza ke shop bino wana sima bozo simbele ba sac bozo craquer bozo sa ne émission bozo kankan ba photo na non biso to sali na émission bango nyoso nde bayaki so to sali na bango émission to sali na bango etant que ba concert na biso na ba conférence na biso ba uti Congo baye il faut to sali na bango émission ndenge pe biso pe to roke na Congo bango pe ba sali na biso émission ça na sens wana na lo bango ernios to biso a to za anti rando to za na rando te au moins qui rando rando bota makasi po anini eza semence complexe so rando comme bota trop et a complexe so complexe le ki mutema mabebe otsa rando siko yebisanga ya rando ngana bota na problème no te lo rote na yebi yo vino normal te to yebani kana ba télé na ba internet siko no za no rando po ani donc je disais que ngana minute so na tindi sivina na Congo muto boya ngazate na ba chaîne nyonso ponde na zabo na za na possibilité lelo arkelia ye en Afrique du Sud na possibilité aussi en interview en anglais Arkelia international donc ça là qui est na interview mais faut tout le monde pas image Julia non na lobby boy na lobby on a la possibilité OK na lobby te que na ça na on a la possibilité parce que bien anglais je comprends na possibilité aussi na ye interview bien c'est na possibilité aussi na interview pour na fanda ka wana tanga awa donc kaka na anglais na ngawana qui journalisme écoute té oyebi na ba campagne comme ba rotanga ta directrice na ba campagne combien na Congo wana na bengi kaka directrice non comprendre te non comprendre Julia vraiment to komo chité nyonso na ka po Karine so ki trophée pour normalement likamo trophée na ezo telemo na mutima makasi mais il fallait trophée na ba peso vie no pas vie na yo ya kati il fallait peso ngonde yo mais raté a sauté aki a pesi Karine Mokonzi vie na nga pams mokili guti mbongo il fallait pesa neyo pams mokili guti mbongo mbongo mani l'argent ba bika na horoscope bo na moni yo dans na moni dans net na ça bon ça émission na derrière on s'est fait là pour voir quelque part tourner au moins il trophée wana et ça ba trophée moko bo so mutasa suzan ce qu'on a fongolo au moins trophée wana et ba trophée moko na fonga bato ba la nanga bato bazo mokili nezo lando ya s'adresser na ba le roi yozo bombo en Afrique du Sud yozo bombo za ce qu'on a ngana na South Africa South Africa makas au moins il trophée wana et ba trophée moko mutu so ka salisi office na ye alinga décoro fils na ye donc ça c'est campagne yo translator ka bo limbisanga rande na yesa no bo limbisanga moi banglais kotaka mo ebele gile luka na ebike yo translate déjà pour na batu mususu bo landa o bozamba on de ananda ku fandi na ebike ero da bo telanga na Congo promo bo telanga donc eza ba trophée mo ba somba o sali office na yo lingo décoro fils na yo tie o moni ato ape anglophone ta mo ba décoration za mo makasi office ba médaille o tie na ba trophée wana ya na sens wana donc so na bi na posa nango ya non so mo ata 4 non so mo ata 4 na luki pe ka lo kuta mo boy ale na zuba trophée na ngo boy mutu pa boy azatan ya donc na lobi na rendre vérité mon votre fond on comprend que super na batu et puis batu peut passer les belé pour façon nos appel façon nos demande na ba demande suku na yambité ba camarade na mususu ba o mususu ba otinda ba demande ba mon ke na o yambate na komi déjà full donc bo kende ka na page na nga Julia Kikasa privé bo la kango wanande okoki okusola na Julia Kikasa bien na 3w au mona rara congolifiako.net bo la ka page wana donc bon mon ndenge toko solo la facile donc na s'assure que na faire comprendre batba talanga en tout cas vraiment Julia Kikasa ayara mabe Julia Kikasa a lobby na vérité ndenge eleka qui vraiment tenir biso rigueur to pona bato ba kofinga na internet bato ba finga ça mon ko finga to mais ça ne ça la biso bien ko finga to mais ça na et bon Jésus ku tout le monde nzambe ba finga nzambe ku tu yemo bandima ete mutu mususa apenda na souffle de vie otambola mandima te ke nzambe mtasala e bo biso ka
toleki na biso boye toloba na biso kaka tolobi to na biso bajournaliste bato pamba bato eloko te nanga ntima biso bandimi te. Ça n'engage que vous. Karine Mokonzi n'a dit que non, en émission ou en mot nango conseil européen étant qu'une femme, étant que consort dans la carte musala. Non, conseil non PC qui est complexe, à peine un complexe à ma case. Et à mes capins complexe par rapport. Il y a nuance en tout et pour tout à complexer. Donc à mes capins que 2 ans oui ça c'est vrai. Conseil non PC à moi. Si on est au sein que na matata na page na e na ebité ceux qui 70 000 abonnés ceux qui neni ne ba lobardon ba bi que non akangi RTG en internet ce koto ko lobate mais ça comme na complexe au moins que non ba nous ba so ba carrière na so évoluer à ça la ba succès ba so sollicité par ci par là producteur pas même en Afrique du Sud awa au moni bible lobby exemple bien de en Tolanda kato imita Jésus Tolanda exemple bien siko yo Hollande exemple ya mabe o même on na libulu pona succès Holandango répondre nga non nga question za nga réponse ça yo Julia siko lo réponse ça nga que jaja na ko Hollande exemple mabe pona comme na succès de l'homme qui na démentir mais ça passe pour nos succès oui de Karine souffre pour nos succès et on a ce qu'on a ndenge nga souffre na ngate nga succès na nge bibi na rabo biso yanza yo lingo tanga kuma Karine po bacha okati non na tangi comme on n'est pas démentir yo que ce soit démentir ça qui t'étend na tanga kombone na lobby comme on est capable de démentir à cette émission on a combien de fois aloba maraba trophée ne combien de fois mbale belé est-ce que na loba ta tangu kaka yenda yeko loba ke na Afrique du Sud ba journaliste bazate yo ndenga sina reply donc aboyi ba journaliste nya so basa na kati Afrique du Sud ata moko azate on na reply donc na reply na ngaka ka ponda boyi ba journaliste ngapi na journaliste en Afrique du Sud et cause journaliste na place à munene et anango lote ba ngoni mbo monongo grave complexe ça lote kana ministre non le bakutu koleka kutu ki journaliste donc au comme une grade moko bengi karaboy on ba des gens anglais bien OK c'est bon ça la biso lo moko c'est la biso lo moto ba non anglais on so kumisa biso Julia anglais il y a ça non moi lo mon anglais ce qui non c'est ce qui ni mo qui peut confirmer aux South Africa. Hey guys, as I always said, you won't be disappointed in this show because in this show we're talking more about Congolese life in South Africa in the negative and positive ways. Love you guys, bye. Boss Raf ngini yo no fa na kata Boston na John Smith na Londres bilo boki anglais Julia bimisi na ebite tonalité eza ba South Africa eza ba londonien eza ya ba américain to eza ba kosa so eza ba eza ba nali biso tricage raté au betinga mama ouais pose ezate ba professionnel botalit bon moni to kati te donc a betinga question sur réponse donc on a pose te tricage raté lo rekanga na mto c'est long tricage ndene et fanda ezo penda kite fa yo vraiment ozo boya Karine le bacho ba télémission yo bacho émission Karine Mokonzi na présentation émission na ebité John Smith pour na nani to vient na jafa ina na pour na nani non c'est le nom anglais na bandi pe mission anglais ti suka ya anglais on na pe mission anglais mon eza on peut suivi te siko yo zo lobana au moins te ko changer sujet non bandelo non anglais na sisi na anglais pour olobi ke to banda total ya on a lobby te na lobby yo lobby bongo non bon ya on ce qu'on a lobby non bandelo non anglais na bandi annonce ya anglais na suki si na anglais na bandi annonce en français na suki si na français na bandi annonce lingala na suki si na lingala siko bozo bo boye pas le bas français comment réponse nango yango na ebite mamo Patrick Kabamba le grand chogo o sa la mamo dems vidéo na bike bino so bana nyoso monde entier Calvin la Queen bolandanga Rebecca Wachini na kati Allemagne Rebecca Wachini ma copine no babi ya batu ya Pablo Mayuku donc balobi Léonie de Bundes bana nyoso monde entier bolandanga ma émission na bolandanga plasma donc to komi pratiquement dans cette émission na biso vraiment to komi ko chuter merci beaucoup Nabino Batbozaki pour tirer attention. Jules les gars qui na caméra nanga donc c'est qu'elle vient de dire ça n'engage que lui. Elle ko éclaircir bateau bazo mona Karine Mokonzi 8 trophées. Yemo ayebi que non, ayebi histoire vraie version vraie, il y a trophée wana. Yo pour faire en Afrique du Sud yo yebi ngote ke za lokuta. Mais ngana apprendre ngwe pa na yo. O apprendre pa na. Apprendre vérité que non ba pesa ki trophée.
mais je ne sais pas que non ezaki ba sengaki boye na boye tokava kaka tokava ngo toleka tokava te toleka ngo tozo ba vérité tokava kasi toleka tokava te toloba ngo toleka kasi wana bakosa leka ti bakosa leka kosa leka ero danse mengi kosa leka Didier Mpiana garçon c'était kosa leka babi bobo nzambe nanga bobo comme on ekiminga ka bo en pleine émission bobo là na Suède babi jeune patron babi mikolo ba jeune boss ça va citer bobo la jeune patron. OK, merci. Donc comme pratiquement on a sous émission na biso bino bat bolanda ki biso na habité un monde de la fin parce que to chute déjà na émission na biso na bino mo bolandi entretien na ngai na Julia o ya ki ka rappeler ça message na bino mo Monica éclaircissement boss na Raf Ngindo. Donc un monde de la fin, salutations vraiment pour to Kabwana et puis un conseil et na ba journaliste c'est ce qui est vrai ba journaliste Afrique du Sud ba là dessus hein ba dessus na comportement il y a Karine Mokonzi nde balobi baboyi bango ce qui est vrai baboyi bango que non aba journaliste azate Ken Piana Kutu aboyi ba journaliste donc ba journaliste Afrique du Sud bazo souffrir ba to belé en tout cas donc ça peut ba ninga ba confrère ba consœur pe émission oyo ba pesa ba point de vue na bon pas ça vraiment déçu bon ba yamaki bango a étant que ba consœur ba confrère ba yamaki bango na aéroport ba kendaki ba yambi bango ba masanga ba Calvi la Queen bakendaki wana bayamba que non étant que ba consœur mais lelo et comme maramousu comme bakena kin kuna ba komi ko boya bazate en tout cas vraiment na mokili faut aka reconnaissant ne loro mo qui est vraiment pour la rechuter un mot de la fin pour chuter David Loketo mokonza 5 étoiles non lelo mabe non lelo grave David Loketo mokonza 5 étoiles Eurodance mengi l'infogetia bol inoubliable mbosana babi yo so na boaki yo te c'est que ma bekoti babi ata ma bekoti yo il faut na boira yo Eurodance mengi merci mot de la fin na pesi ba ndonso bola nanga mbote na ese no bolinga nga bo sepela nanga bo sepela nanga la bouche na ese ke o sepela nanga o sepela nanga les news de star na ese ke o sepela nanga o sepeli nanga babi biso ato na biso ka bana jobo donc yaka na o awasa no be mission no mais lo bande vérité kende po biso to na biso ba tirando to landela mahamba ba tuté siko tango komi koniye baninga yango kaka to senini to lobi na biso kaka nde vérité babi nde vérité lukelinga makambu vérité et lukelinga ba friend de belé vérité oh na habité bibish place ma vérité na habité donc na pesi boss na yo mbote vient na Raf Ngindo so la bien na bien so ba bien makasi Raf Ngindo taramta na pays anglophone fo so la bien ninga Obama ya baba tunyo so pays anglophone ba so la bien do bazaka easy na ma solo là donc bambo te belé na Raf Ngindo na madame na ye et puis bafan nanga tout ya www.congolifiaco.net bambo te belé et puis na batunyo so o balinganga na batunyo so bayinanga bambo te belé na bango na bisa kio que na sala pe mambebele donc batmusu bazaki abengi ngape ana site na ya na posa que na c'est l'émission mo rapide poisa na mututa en Afrique du Sud donc na sala ba bibiso to kota partout ba bongo ça bongo to lukambo. OK, merci babi Julia kota partout to deux annoncer vraiment émission to télé Patrick Kabamba pour ça la vrai bien babi to télé pour ça vrai bien un grand merci à vous avez été nombreux donc c'est toujours votre émission que vous aimez beaucoup son du Sud et ça toujours wana pour vous informer de kota vraiment partout pour te plus abonner information un grand merci à vous tous merci beaucoup à mon boss merci beaucoup à Patrick Kabamba qui était derrière la caméra merci beaucoup à mon vieux babi Christophe babi Christophe Mafuta babi le grand parisien Christophe Mafuta un grand merci à toi babi ming ra topé sa mot na double boss babi double boss babi Youssouf Pourada ming Youssouf Pourada na rata Cape Town un grand merci à Christian Bopati oui Christian Bopati vraiment na rata Londres Christian Bopati ming babi John Smith na salon donc bala sikana kata sacha le kitaba na gu la bina lela tolo bate donc ça tellement belé vient ngai ça tellement belé bala poto voilà ngai vient Patrick Mobicho to ça rende to yokanaki merci beaucoup à tout le monde qui m'aime bien merci beaucoup à Jojo Tumba merci beaucoup na bato nyo so bala nyo so Jobu bala nyo so monde entier je vous aime bien à lobi Alain Poupa
Ah, Mingmi na l'empoupa. Machine ya mbongo, babi DJ Chombo, babi Charles Chitenda, Mingmi ba États-Unis. Ouais, ah vraiment tout ça. Merci aussi à DJ Chombo. Na DJ Chombo vraiment ah ouais, espace bien, ça se passe très bien, un cadre moko bien, très bien décoré. Donc un gros merci à Bino. Donc restez toujours connectés sur la www.congopromo.tv5 comme chez mon boss Rafangino de Boston. Je vous sens bien. Il y a un numéro là-bas pour des appels et surtout de messages. Bon, c'est un message au ça bien, bah remarque, na bino ça va bien. Bah refing na bino to message na ça la raque dans tout ça là. Donc un grand merci à vous. Chez Bissora. Chez Bissora. Donc ton message. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Restez toujours connectés sur la www.congopromo.tv. Je me bosse. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. C'est parti. 001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Congo. Rande le bel wata. Mais pour la Sikoyo, bâtisse tout. Bangini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Mobulu. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindu. Une of les jeunes leaders de la guerre. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui toque. Vraiment on va s'amuser et les Yambongo. Yawa Omeni et les Yambongo. Congo Promo, c'est vous qui payez l'addition et les Yambongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout, tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc batika au vivre. Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter sur le kota partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Ouais. Au Congo Promo avec Congo Promo né au site quand on a BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois Le Congo Promo TV Raph Ngindu number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les bandes de tête à la biche, mais c'est pour le Congo et que les